que tatawana atikali a contribué na destruction ya église ya Congo na ndenge mo ya kosakanate avant liwana ye. Eza tellement moulayi mais batubo bimana église ya Léopold Mutombo. Batubo bimana église ya Neema Sikatenda. Batubo bimana église ya Gege Moïse Mbie. Batubo bimana église ya évangéliste international. Congo France Bonjour Ndeko Nangai. Toujours prélevé à vraiment tout monde à vraiment éviter le lot Moussena Nzambi moko choku fatiki biso pour divina. Faut préciser Moussel Nzambe nani pe ya église nini parce que basali ya Nzambe ya lokuta basé belé na mboka na biso ya Congo. Moussena Nzambe moko choku fatu choku fa mikolo yo mobala mamo langi pona yo avina. En tout cas, avis à Ndeko Fortune Mbala Kotala liwa ya Papa Olangi ezali langage moko oyo basali ya soi-disant Nzambe ya lokuta na mboka na biso ba comprendre que Nzambe azali maître à temps et à circonstance. Donc le rôle citoyen congolais eza kosala ngai pasi ya komona mutu moko akufi et ceux qui tozongi siko na kati ya makambo na Nzambe kotala ke abandaki ko entraîner masse ya batu ebele na sima na ye mais malheureusement maté ya topé nourriture o apesaki na peuple de Dieu ezalaki non seulement souillé mais ezalaki empoisonné. Donc point de vue nanga naza nango ezaka ma parce que tata wana atikali a contribué na destruction ya église ya Congo na ndenge mo ya kosakana te avant liwana ye. Donc liloba naza nango pona liwana ye yango wana. Depuis que la bozala wa pona obimisa message bana Nzambe basambela kuna bata na message ba bateli ba basambela. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas la seule personne à prêcher la vérité ou la bonne nouvelle du royaume, mais sauf que na lobaka yango émission ya ndeko moko on est limité par rapport à la puissance médiatique. Donc bandeko o balandanga pe na ba site mususu na partageara na bango maloba na Nzambe, ce n'est pas que nazana problème na sifem site na papa olang, mais par la grâce de Dieu na kondanaka misala mabe ya basali na Nzambe entre guillemets ya minene oyo baza influent balingi ba mema bana Nzambe na lifelo. Donc na lekaka na ba site na teyaka na ba wenze na teyaka na ba bise ceux qui peut Nzamba permettre na salle sara ba conférence. Donc vérité oyo to teyaka na biso ngo banda kala mais sauf que bato belende balinga ko accepter yango te po baza ba bisimbi spirituel na salle émission mo aussi le bisimbi spirituel bandeko o balanda yango ba yebi donc baza na problème balingi Yesu Masia te o aza ko rendre bango libre mais balingi ka kozala ba adepte ya ba pasteur na bango ba enterrer bango très bien na kati ya ba nécropole oyo mingi par ignorance bazo benga lelo ba église tango lo ba banga raté na za na simana Yesu Masia mutazana simananga mon frère oyebi kutu eza question mo kitoko Nzamba pambola yo na banga raté na zalaka na esengo parce que na yebi ke totanga ba histoire ya ba Étienne et puis Yesu Masia lobaki ba ko persécuter bino ba ko beta bino à cause de la vérité. Donc nane loko ko banga te par contre kutu na lobaka lisusu avec force pour que na attirer bango ba assassiner ngai ba bomanga wana ba sungi ngai vraiment nazala couronné vraiment comme vrai martyr ya évangile. Donc tozane loko ko banga te to ko banga nani po atana lobina mi batela après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, na kukufa. Mieux vaut que s'il faut na kufa pour l'évangile. Gloire à Dieu. Père tes athées. Yesu mutana simana ngai. Bango batambola na la police na mura na FARDC. Nga tozano na balabala. Je suis seul, sans garde du corps. Yesu mutana simana ngai parce que c'est lui la vie, l'éternelle et la résurrection. Lelo ko sabana Nzambe nino batikali siko ba osela Nzambe na ba pasteur nyonso osela kisi na ba pasteur nyonso yoye ba mabe ko dénoncer ba pasteur nyonso batikali mabe. Liste eza tellement moulayi mais batubo bimana église ya Léopold Mutombo. Batubo bimana église ya Neema Sikatenda. Batubo bimana église ya Gege Moïse Mbie. Batubo bimana église ya évangéliste international.
Succès par rapport à quoi? Papa, mbongo naza lokola bango te ba miyibi o bayaka kosala bapel de fonds. Je suis d'ailleurs contre la dîme, contre enveloppe comme action de grâce. Mutu o alobi ke nazo luka succès abenga yoto na basite mususu na lekana ayana ba preuve que frère Fortune abondela po na ngai ayebisa ngana pesa offrande ya autant ou soit asenga nga dîme. Succès ya nini? Soki nazo luka succès na koyiba na wenze moko na point ba lexinga na Molière na kotalama po na zui succès na buzoba. Succès par rapport à quoi? Ce sont entre guillemets des grands serviteurs de Dieu au bazar pour séduire le peuple de Dieu. Yo ce côté on se poser la question. Toloba totoloba te. Contribution na le lo matanga ya Papa Lang ezani. Contribution na ngala matanga ya Papa Lang sur le plan moral ezak basali ya soi-disant nzambe. O boyebi ke boza lukuta boza ko batama na sima ya kombo ya Yesu Masia bongo la mitema na bino po ndenge Papa Lang ya leki lelo aza ko kemba na séjour de mort baza ko samba ye baza ko sala ye hamburger bino pe soki bobongo limité matenda ki sa ba Didier Mayemba ba Gege ba mama oyo 100 jours oyo aza ko buka même ba fondement oyo Yesu Masia apesi sur ba jeune mama malela wana kosaka bato ya général 100 jours akosaka te bato wana nyonso oyo mpe nayebi bino te natangi bakombo na bino te mais bomiyebi boza dans le faux bobongola mitema na bino message ou contribution naza nango yango wana et puis mpona bana nzambe botika koattribue paix à son âme na loyenge koma te lokolo lamuki na ntongo bonjour moto akufi na ye aséduire église akabuli bafamille mabote ebele akoze badégâts oyo mingi mpe eza réparé te ale paix à son âme bana nzambe batika loyenge c'est ça ma contribution nyonso azolando bakosa bayeba ozake vecto prophète nani pour comment ba titre belé vecte prophète mais bato wana nyonso wana baza bambrière papa fruit nde moto naza disciple ya Jésus Christ point barre naza na défense ya évangile naza kobunda ya kotambola na sanctification point barre église nezalaka wa église eza ya Yesu oyo akufelaki na ekulusu nabondelaka na bandako même sikoyo na kobanda koprier mpo nazanga moko temple ambila le Saint-Esprit est en moi donc voilà lelo soki pasteur moko ozofinga pasteur Gege ba pasteur yebisanga na fingi nani koyebisa moto clairement lokola kiziamina ozoboya bakiziamina lelo soki babengi yaka osala na kati église ozala na nsima na ye okoboya toni bameka nani kobenga soki na koya bameka kobenga ngana kosangana na bango te parce que baza ba candidat ya enfer loba ke ba se repentir mais soki bakufi na état wana bakosala chaîne kuna na lifelo na rejoindre bango dans les faux pour nani natonga ba immeuble na soma mituka na suka nango nazala rejeter vous jouez avec la vie éternelle mon frère ba pasteur nyonso gloire baza nango eza passagère éphémère après leur mort c'est la souffrance lokola muninga na bango ya kei lelo bato nyonso bazotala yo vraiment na Congo France okolisa bato nyonso bato bazomenase yo bato bazofinga okolisa bango nini nga bato oyo baza komenase ngai naza kosouhaite bango tous le bienvenu bomenase bokende bien na baprojet na bino wana ntina suka boboma ngai vous allez me faciliter mais nasengi kaka nde bato oyo boza komenase basite na bajournaliste oyo baza koyamba ngai botika bato yangani basala misala na bango na assume bapropos na ngai nyonso nasalaka na bémission naza konie eloko moko te tokomona eloko mona kati eza na telefone bato bazotinga bazofinga tokoyokango oui toyokango merci pardon Moi, je suis allé à la Mamolani. On va faire là. On va bien la Mamolani la télévision. Attends, le pas de faire ça, ça va faire. Après, la Mamolani, c'est pas la Mamolani. Moi, je
chaque qualité de la vie de la chaîne de la vie. On c'est la chaîne de la vie. Non, on a fini de faire le faire ailleurs, on dit quand même qu'il faut faire on Israël, là-bas à Paris, là-bas à Saka, on nakoyoka maman o makambo azoloba vraiment esali yo ndenge nini mais ezolakisa clairement que azali mundimi ya sifemc azali mundimi ya olange aza mundimi ya yesu masiya te comment mundimi ya yesu masiya akoki kofinga c'est clair mundimi ya yesu akoki kofinga te ezolakisa comment batu oyo yo lokola bapapa olange na mwasi na ye baréussir koséduire peuple de dieu ya kotia bango baesprit ya mabe c'est clair ngai eloka na senga par rapport ya son oyo kisi bandeko eza comme preuve na téléphone nanga botika Glody Diasuka kimia botika chaîne Congo France kimia botika Loyembo TV kimia ngai Fortune Mbala na bandeli naza prêt boboma ngai na zali ko assumer na ndimi na ko rejeter eloko moko te parce que baza ko lobake naza ko finga oyo akoya na preuve na fingi je suis convaincu na ko me repentir mais moi je suis sûr même bato naza ko benga bango bazoba babisimbi naza ko expliquer yango eza injure te na ko tikala ndengwana na ba propos nanga na ko changer eloko moko te. Question moko elinga ba pasteur akufa na poison ba pasteur akufi na poison ba pasteur atila mo poison est-ce ba sena nzamba soit musena nzambe wa za vrai nzamba benga est-ce poison eka ko proposer sans nzamba la question bibliquement par là ma commune nzambe za ko yebisa biso que tokolia ba poison et kosala biso eloko moko te mais Dieu est souverain akoki pe ko permettre soki osilisi mission na yo okufa na poison donc mosali na nzambe o akufa na poison en tout cas réponse wana nzambe mutu ayebi mais sauf que soki nazoya avec force ya ko pamela mutu lokola papa olange omoni résultat oh to uti ko yoka na bandeko c'est clair balobi on reconnaît un arbre par ses fruits à sala ba dégâts ebelé à renverser ba fondement biblique à telemisa mwasi na Jézabel a enseigné ka peuple de Dieu ba comme ça ba na mibali na batata o balandaka bango ba efféminé donc yango nozomona conformément la maloba na nzambe naza koya pona ko buka misala na bango wana ya mabe ya kobebisa yango au nom de Jésus pour que peuple de Dieu azwa liberté na ye au nom de Jésus-Christ. Question mo etikali papa langa kufi na poison to na malade ya cœur ya motema. Nga naza médecin na yete nga naza pe mundima sifemc te akufa na poison akufa na malade ya motema nga oyo nga na yebika ka a contribuer na destruction église ya Congo non seulement Congo mais sur le plan international. Point barre. Merci vraiment. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Merci. Congo France. Pense.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko.